Maman, président de la République, papa. Maman Marthe. Maman Denise. Luku sazo tambola na kombo na yoke ya tambola kandena yo Maman Marthe mutu. Onoma ye awa na unatra. Ata apart nzambe mutakolongola ye awa zate. Maman, au sacrifier biso boye. Papa tika ki solga moka lobi. Le peuple d'abord. Papa, maman, oyo sali biso boye nini mama na ngai? Lelo ngai awa boye. So ba eko sabote ngai na okende kolala wapi? Na kokende wapi mama nazotuna yo na kokende wapi Mama Marthe na ngai? Mama na ngai mamo ya boti Congo. Hein? Mama, toko kende wapi? Pona nini otiki bana oba kufa boye? Na ba bisika bitumbe ezali mama ozokoka ko supporter te poza mama. Hein? Okanga motema te poza mama. Bonga na kati ya Congo na biso biso to nyoko maboye Mama Marthe. Mama na ngai. Mama Congo. Mama boti papa. Mama Denise yo tambola kana mama na papa. Hein? Mama na ngai. Eloko nini to sali yo? To sali yo nini? Mwana mboka to votaki po to ebike Tshisekedi soka koti na bokonzi. Makamyo nyonso ekozala subo ete. Oh le contraire ko ya obiso to kanisaki. Merci maman. Lukela biso solution. Soki bakoti la police ba obuka biso wa. Mama, okoyoka bakoboma biso, toko kende bisika nyonso biso to kende. Toko bimisa ba machete ba mbeli, toko kata nawa papa président de la République oyoka. Okoyoka pepo to benga ba journaliste ba ya ko filmer, tina ba pays étranger ba mona ndenge yo tindili kusaya ko buka biso. Biso to kolongwa te, sa esika ya ko kende ko vanda. Vraiment. Salaire à janvier ti le lot 8. Yo révoqué mutu comment tika na nyongo na e. Atika na nyongo na biso ndenge nini? Hein? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, afuti biso te. Hein? Afuta biso quand? Merci beaucoup Nabalandi surtout. Nabi ke chef de l'État, Maman Marthe, Maman Denise. Message yo comme la bino. Et ça passe. Je pense que Bolandi bomoni eta Maman Zanaï. Azanango. Mais awa tozo loba. Tozo monate mutozo bimazolo. Ba autorité compétente nyo surtout bozota la situation maman na biso ndengizani. Tant borobo ya ko intervenir, moi je vous avertis déjà. Moi na mboka lobi lengi na osalao. Mutu nyo surtout ko chama tambi awa. Boye bake ou soit c'est la tête, nos têtes qui vont tomber, ou soit c'est la décision de la hiérarchie pour nous remettre bango na ba droit na bango. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays on dirait toza na kati ya Rwanda biso ba congolais bazo agresser biso de temps en temps. Trop c'est trop. Chef de l'État, ces messages doivent parvenir. Donc nazawana uniquement vous allez voir les réalités na kotambu saboromo na ba image. Partout je vais passer. Mais maman zana côté na ngai azana message à quoi adresser. Chef de l'État, il est grand temps. Saisissez l'occasion. Mandat ekomi nasuka. Le pouvoir ne reste jamais éternel. Okota ki na porte, okobima pe ka na porte. Mais linga bilembo ya malamu etikala. Pourvu que bato bakaniso na ndenga bien. Mais moment yo kotikala na sima sangweke malamu te. Retenez que souffrance ekozala kaka pona yote, mais ekozala pona ba oyo kotika. Je pense que génération en génération bako vivre misère. Et surtout plus non atra. Défi est belé à relever. Lukusa c'est un incompétent. Comme je l'ai toujours dit, Lukusa osa vrai incompétent. Ou je ne sais pas comment est-ce que mes gestions na yo et comme ici na niveau mogo, tu y habite comment on peut critiquer ça. Attaque tout mon taliboma na fou. À un certain moment conscience zongaka. Abi ke bisika na bande pesa mabe. Mais Lukusa y a une compétence, je ne sais pas comment je peux décrire ça. Il est grand temps, Lukusa dégage. Et je te dis Kinshasa o ekopelelo moto. Déjà o yazala ki place ozala ki a se retrouver lelo na lipa pa la goma osanga na 500 francs. Liboso et de pes. Lukusa tu seras maudit. Je te le dis. Soki muto a chakio. Azande nzambi. Malamu abatela yo. Mais soki yende mutu. Azande tuyo. La fin viendra. Je dis merci. Bolanda message pas maman. Maman mbote. Mbote papa. Sangunini. Oto sana ngolelo. Tozana sango ya mabe makasi. Tozana sango moko ya mabe makasi na kati ya pays mobimba pe plus précisément na entreprise na biso ya Onatra. Onatra otoyeba nde babetela biso masolo na bato na o basala na tango akala ndenge ezaka autre ko comme Onatra ezaka malamu. Mais na so oyo na génération oyo
na DG o bapesi biso sikoyo toyebi te. Déjà ngo akoti na tango nini na tango ya papa président Tshisekedi. Papa, je m'adresse à vous personnellement. Pena kokita na maman Marthe, pena kiti na maman Denise. Papa, nazoye bakitango zwaki bokonzi tout la liboso. OK, o dédier mboka oyo na mapoko nzambe. Parce que yebaki que le pouvoir vient de Dieu. Tango yebaki ndengwana, siko tokoloba o dédiaki ba camarades bandeko na famille na yo na mapoko nzambe to ezaki mboka mobimba. Na mato ina biso tokaki o dédier mboka mobimba. Mais lelo oyo tokomomona et comme ma famille, ma camarade, na koyebana. Et les hauts cadres de l'UDPS, pour la plupart, ont été remplacés. D'ailleurs, je n'en connais pas un, bon, à part les Kinangaï Bunkoulou qui était ministre, il y a tourisme avant, après comme ministre et à jeunesse. Je n'en connais pas parmi les hauts cadres. Moutoua Sali, plus de 2 ans dans le gouvernement. Naïbiété. Donc, au comment on va changer. Les chefs ont voulu ça. Félix. Il faut te bingana. Bon mon. Il faut te bingana. Bon mon. Il faut te bingana. Eza idée à bien ceux qui age ya kobote koki nzamba sungio obali bota na HF bana ngoto kobote ofere to kolesa bangoni Félix mibali na biso bana misala te Félix sikoyo ndenge to kubacheka hopital ofere to bota siko bakolia nini Félix. Voilà le pouvoir de l'IDPS, l'état de droit, le pouvoir de l'IDPS. Ça, c'est la maison de Teni Longondo, que Chaban, Jacquemin occupe. Et voilà, il bloque la porte pour prendre de force la servitude, parce qu'on est au pouvoir. Voilà l'état de droit. L'état de droit. L'état de droit. Voilà. Voilà. Donc, nous n'avons plus de passage parce qu'il y a un certain Teni Longondo qui doit prendre de force une servitude et c'est parce que son ami Chabani y habite. Voilà. C'est une maison qui n'a pas été achetée, mais un appartement, pas une parcelle. Voilà l'état de droit. Que vive l'état de droit. Kaka ndenge bakumisa wera na jibe. Donc soko lobi mabe ya leader na bango ata yibaki to abomaki to adijaki bokoyokana te baza po même baboma yo. Wengetisation ya politique. Naza kokamwa partout. Chef de l'état sali mabe koloba yango te tika ya bandisi koyo asali kaka deza.
tika yo kosuka mabe tokoya kosacharge na yo wana koloba te soki makambo esimbi te Kabila nde moto abebisaki so makambo esili Facibe Mboka ndeni ezalaka bana kokoyeka tekebi Kabila wanchoa oluka nzela okende okoluka nzela mpona masina okoleka te mama na botanga okoleka te nde biso tomona pasi o mpona yo biso tobengani Kabila yo boyi soki ofai na mboka oyo lobela biso toa bakongole te yokomonisa biso pasi ta mpona ni peuple dabarongo yango oyo ovani na poto ozoteka bacharmon na yo oye na Kinshasa président boniko boni boye eza nini nango eza nini yo toyaka kotika ya biso toyaka kotika na Kinshasa biso toyaka kotika yo ta toyaka kotika bana na yo ta bana no bayebani ta biso toniokamaka yo kuna oyaka munene bana na yo olala boye pongi ya bakongole bazoba biso bazoba na yo ngala za gonome nasala la pisciculture 2023 nyat papa lia na yo René na yo sala kokima okobosa natali papa nayebi te bon Brazil za mpona tiango okoleka te bolekela awa tokobuka mpona totanja bokoleka towana kanda boye bato ala kanda en plus na bandeko balobaki yo de manda na fufu nini na lipa nini de manda eke bana soki oboyi toya kuna eke bana na bakartier ennemi na biso na minute eza moluba po tomona bino baza bandeko na musuni na maniere oyo bato bavivaka nango baza nango te balubaka bandeko na biso na musuni mais sikoyo konyokama tonyokama bango mususu amemi si pakage na mutu matokumisa Faci beto oza ndoki te alingala sepela na yo yo ozonyokama Faci yo tanga poteka ji foni bafanti na mbo